na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Merci aussi au révérend Léon Muchundu qui a accepté de remettre ce trophée. Nous continuons toujours dans cette catégorie de pionniers de l'Évangile. De la même génération que Papa Aïdi Nabala, il est parmi les pères du pentecôtisme dans notre pays, spécialement dans sa partie ouest. Il a enfanté de nombreuses églises et ministères, mais surtout, il continue à être encore actif dans le ministère. Mesdames et messieurs, voici le trophée des pionniers, porté de main du pasteur Gaston Landou, pour décerner au pionnier patriarche Charles Nkelani. Il y a encore à apprendre. Il y a encore à apprendre. Masque, on va enlever le masque pour que naibite soki muntu akoki koyoka monoko na biso te azali awa malamu bosunga ye natondi Nzambe yoka natondi Nzambe oyo azali le maître des temps et des circonstances. Pambate soki emoneneli ezali te impossible na bato kobonga sans la révélation vraiment mingi ekozanga bato natondi Nzambe mpona révélation oyo mokolo ya lelo ete na telema wa depuis 1950 na kuma Kinshasa pour ma première fois ya kokota awa depuis 1956 na bande kotambola mpona koteya na mbuka oyo mbuka ezalaki monene te nde lelo
nkumula ngai ezali komona na bapapier parce que Dieu c'est un Dieu du temps. Tondi nzambe mpona révélation oyo asali epai na mwana oyo anga Loradalo. Ça c'est une révélation. Paix na moni ete azali na azui fungula parce que la reconnaissance ezali fungula. Et fungula kama nini sana lora na nzambe pona kusupa mapamboli na oyo abyangami muntu asalami na lulenge na ye mpe abungi pona masumu mpe à travers Christ azongi mpe na tata pona kozala reconnaissant epai na tata. Alors natundi nzambe pona kumona acte de reconnaissance epai na mwana ngai Loradalo po ete na telema awa pona kureconnaître Christ oyo ngai na yamba depuis bientôt 80 ans. Vraiment, mutima na ngai sepeli nazangi maloba parce que nazana maloba ebele. Mais je suis tout simplement pour remercier Nzambe oyo asalaka na kati na paternité na ye oyo ezali éternel oyo elungwaki na Adamu mpe abungisi yango oyo Nzambe kati na ye. Mais Yesu Mesia mwana Nzambe ayi kumizalisa muntu po apusa muntu ayeba tata na batata yango wana mutima na ngai tuna esengo nazali kuremercier Nzambe oyo abusanaka bato oyo bazali reconnaissant te. Nzambe alingi ingratitude te parce que l'ingratitude ezali lisumu ezali busho ekangaka mapamboli ya Nzambe epai na bato. Bongo merci ete oyo esalami tika barobine nyonso ya Lola esupana kati na baoyo nyonso basangani Kongo mobimba niveau nyonso ya Kongo bazwa mapamboli na Nzambe mpona koyeba baoyo basakuli liluba baoyo balukaki epanda parce que ngai nazali moko tozali kobondela nazalaki politicien te me nazalaki chrétien kosenga Nzambe apesa biso la liberté de culte na mokili na biso na 53 kino na 58 kino bapoliticien bakamati telemela bakoloni biso tolobi réponse ya mabondeli na biso. Nzambe yoki mabondeli na biso parce que asisite bato oyo bakoki kotelema liboso na bato oyo baza koniatela biso. Yango wana ngai naza na esengo monene Nzambe akumama mpona mapamboli oyo afungoli kati na Kongo. Reconnaissant. La campagne la mettrait fort. Moto moko ta affrontaki terrain. Babulo baba samba, babulo babazaki interpellé, babulo babazaki enlevé na bato ya ba nekiria ba magicien ya ba marabout pour ba effacer bango. Mais lokola Yesu mtatinda ebiso. Ye moko apprendre que soin ya ko garder biso. Minimal. Mais les faisant avec tout leur cœur. Personne ne peut et ne pourra oublier leur chant qui continue à bénir le corps du Christ. Namakasi nangaite. Jérusalem mboka ya sika.
Gestemane, Moyo et autres. Que Dieu se souvienne de ces ouvriers de la première heure. Mesdames et messieurs, voici le trophée de pionnier porté de main de Kunda Sisters, décerné aux pionniers couple Bouloba sous nos acclamations. Alléluia. Shalom le peuple de Dieu. En tout cas, pour Nangai, trophée oyo, et kokaki na dédié ango na patriarche Nkelani oya kolisingai malamu. Chéri, pona biso. Akolisi biso malamu, pe yami bale nazo dédié ango. Nengana dédié ango na maman oya botaki nga mena kunda ki ele 7. Mais na dédié yango tana mwana ye asuka gi wasala oya za pasteur po mama oya sunga kinga mingi na komemanga na Yesu pe na kotindika nga na salela nzambe yango alobaki na nga lobi salela nzambe ti suka yango wana soki na ona kufite na kokanga monoko te soki na nto kufite to kosalela nzambe kino bokundi biso nzambe apambola dans le ministry, nous avons appelé bino bomo molai, banza su baleki toza la modèle oyo baleki ya lobi, balongwa na bolema, batambola lokwa ba pionnier batamboli, po lobi pe to betela bango maboko. Chéri, ça n'a pas que ça mouké, kaka, n'a pas que ça mouké. N'a pas que ça mouké. Si m'arrête ma pega. Je voudrais que vous compreniez ça. C'est vrai, émotion et ça. Campus pour Christ. Babenga ki bayembi. Sango malam. Babenga ki bayembi. Full gospel. Babenga ki bayembi. Lelo, Dalo, Ministries. Babengi pe banani. Nalingaki bandeko bayeba. Tozali bayembi te. Tozali bayembi basali na kati na elanga la nkolo. Mpe tozali kosala mpo tozala lisanga. Tola mukisa. Tola mukisa. Dans le ministère, bola mukisa sango malamu imata lisusu. Bola mukisa Campus pour Christ.